Poli. Ouais. Le Nicole ba donc non maman ani okomi ko barenga sikoyo toyokana ki bien olobaki oza na difficulté koyeba ke bazwaki ebele bazwaki na bango mpe ebele te olobaki te ke eza compliqué place sikoyo otondisi kopo oyo ole otondi oza na kantine ome ozwaki okokontinue kobakisa wana bolobi okobomba te obombi yango sava butu nini koyeba wana obombi epoli estce ozwaki ya tro oh my god des places où vous allez y avoir maman ani bible est clair ah ouais bah biso mo tuza ko rendre compliqué si ko mini maman ani ça ko continuer ko échouer loba ki na ngai bien que ça compliqué comment nous allons avoir trop mais azupe vous ya trop te biloko yo ko zo ko seka to so on utilise seki mais ce qui na suka émission oyo to siri émission oyo to comprendre te pona nini to na passe te passe ngai ya grave na mukili pe to ko kosa ke o minute asuka ko le so loba ki ba dala ko matro porte na biso moko mama ani shekel mezira sapombi yango oyo mutu zwaka ka oyo tango kolia pe kosali kotonda jamais okokobakisa mutu aweleli kantine omasasi la dernière fois naza koreprendre likambo oyo na bandeko baza kolanda oyo kokapture te akende kotuna paster na ye évangile mutune akosala erreur te kosala erreur te yo te mutu oyebi liloba na nzambe mutu nyonso ayebi liloba na nzambe application eza eloko mosusu mama ani mama likambo yango oyo ozwi kopo otondisi yango ole ote wana n'est-ce pas mususu etikali yo obe ozwaki nini ya tro te amani ozwi ya tro ya solo okokende yango est-ce ozwaki ya tro eza nango kaka obebisi yango okobwaka kaka yango oza kocomprendre c'est pour vous dire que mama anita yango na mutu ete exode 16 18 eza koloba ete mingi bazwaki ya tro mais bazwaki na bango mpe nini ya trote wana 1 2 mingi bazwaki muke bakansaki bazwi muke nzokane basali nini bazwi mpe muke te kopo yango oyo mama ani mesure nzambe apesa yango oyo bakolela n'est-ce pas zwa sikoyo oye na yango ya muke oke kolokota fimwa sani muke bamosusu tala bamosusu sali yo fimwa sani kaka ya muke oke kolokota et puis okomi ko se plaindre que ah ngaye nazuna yo kutuka nini ni muke problème eza te ozwi nini muke oye awa mesira sapombi mesira ya shekel yango oyo batie wana yaka kotondisa oye otondisi simwa sani etikali simwa pousse kaka ya muke kaka kuna mais oyo kopesali nini etondi mais ozokontinue ko se plaindre kosali nini ozwi ya muke sikoyo lia ole otondi ole otondi sino tokoki meme kosilisa mpe kutu yango te estce ozwaki muke ozwi muke te ozwaki ekoka exode 16 18 mingi bazwaki ebele bakanisaki bazwaki ebele nzokane nini bazwaki na bango mpe ebele te graphique kaka makanisi kaka bango mpe bazwaki muke base plaindre kaka biso tozwi muke ntango baye mpe basali nini batoni badeyokana bato bazwaki oyo ya minene graphique kaka makanisi kaka ya mutu force ya mutu makanisi ya mutu kaka me problème yango oyo donc ninkoloba na ngai pauvre na le pondu na tondi na riche aleka oza koloba na bango kuna nanga muna le pondu na le na tondi na riche oyo aleki ale basoso e biloko ya misuni ya minene ale ya tondi enikoloba riche ale atondi asepeli mpo ale misuni ya ngombe misuni basoso wana nanga pauvre na le pondu na le mpe na tondi libumu nanga esepeli donc enikoloba na riche na pauvre donc biso nyonso tosepeli quand même totondi ser na ngai na base orépondre yango na première partie nango ke tout ce que toza koluka na mokili oki ngai naza riche nazwa biloko ebele sava okozwa yango okende kosomba costume ya $1000 pendant ke moto aza na besoin ya $100 ser na ngai obimi na balabala yo kaka moto oyebi ete naza na costume ya $1000 moto mosuku kuta kolobana ser nanga elamba nasomba na vinanga le plus cher bato bayebisangaki elamba ekoki yo te et puis ebongisi yo mpe te mais nga moko nayebaka elamba nanga se nanga nazoregrete na bambongo na bisaka mpona elamba wana mais elamba yango bayebisaki elamba otolinga komona ntango olataka yango tout ce que je cherche à dire c'est on répondre yango déjà ke biloko ebele ezoleka na mokili kaka graphique moto alingaka azwa demituka sikokoboma ifaboma troisième ndako na ye mais est ce que ndako ya liboso oza na yango
eza kosatisfaire yo te. oyebi suka bandako yango ou bien mbula ye ebeti epanzi ndako yango bien leta abotoli yango mpo azwaka yango na mafia ou bien okoki suka ondata lokolo na mboka na yo te ozo comprendre suka ya ndenge wana suka biloko wana nde ya kongo. Un pauvre toza koya aza te na mokili oyo me mutu ye moko amikomisaka pauvre na nini na makanisi ne parce que yo mpe oza kolia yo mpe oza kobota yo mpe bana baza na sante yo mpe bozwi na yo seke soka oyeba kose positionne yo moko ser nanga yo koyi kozala na probleme nga aza na mutuka ozwi mutuka lobi olingi ozala na mutuka me ya Mercedes lobi ozwi mifona aza na jet ya avion ya porte donc besoin ya mutu na mabele oyo kotika nango kosila te me mama likambo nani yango aza mutu malamu na mabele oyo nani yango mutu aza na position kitoko mutu oyo azali kaka kondimake juste shekel oyo soki na le yango nasali nini ya chaque jour c'est ça donc oyokozalaki aza na fin fond ya village aza na esengo koleka yo mutu oza na ndako ya palace oza na kimia te butu mobimba tuluka tuku ezaka mpona ni makambo minene molukela mutu mosu okoki kozala na village alalaka pongi yo okoki kozala na ndako ya nayemi te labyrinthe olalaka pongi te sinoki mpesa pamba so ekoyi oza kobanga baye azali kutu na mbongo ya kolela kaka lelo abimi na balabala ake place alingi kokende calmement yo oza na yango po ya kosombaka kabrino ya pamba na ozobanga kobima olingi nini bato bazolanda yo na pembeni baakompagne yo moko kokokende te po ozobanga ser na ngai bamakambo etandi kaka pauvreté kozanga question nini eprovokaka pauvreté nana répondre yango te mais naza koya siko tika na kota na deuxième phase ya réponse nini eprovoka nini parce que bato mingi bazolanda ngai bazoyoka balandi nga bacomprendre mais nanu bayebi ke nana répondre te nini yango eprovoka nini pauvreté oyo eprovoka pauvreté yango oyo ser na napesi exode 16 18 te na même exode naka na même scénario ka ya mana ser na tika na eso ete tozongela ka ya mana bao bazwaki ya trop bakantaki bazwaki ya trop bazwaki na ya trop te parce que suka okolia kaka shekel kaka mesure ya sakombi kako ndama katele bango na minute wana mana wana olobaki baza kotia yango na pembeni babomba te na suka eza kopola nango te epuis lobi na ntongo mana mosusu esaini eye nango lisusu te epuis wana epoli nango lisusu parce baza kowela keso ezali baoyo bazwaki moke mpe ntango bayeko etondi te troisième phase ke yango kozala réponse na ngai ebongo bazalaki complètement bareussi babimi na libanda retard bareussi kolokota mana te bazongi na ndako na bango vide nini eyelaki bango eloko moko eyeli bango te mpona nini nzala kaka moto ezotuluka bango wana mpo bazwi eloko moko te bonso bazwi eloko te donc eloko moko eyeli bango te nzala eza te problème yango opose la question nini eprovokaka nini pauvreté nzala oyo c'est déjà un signe de pauvreté nzala oyo eloko eza koprovoke yango nini sikoyo oyebisa ngai donc bato bazake kigride eleki bango niki bato ya lokoso oyo bato oyo baki kowelela kozwa kantine pendant ezwa kaka mesure na yo to mpe soko ozwi kantine problème eza te mekaba kende koluka nani yango na balabala oyo asali nini azwi te nde biloko oyo nini eprovokaka nzala les hommes riches Jesus Christ ozwi réponse nanga nini eprovokaka nzala na mabele oyo na site oyo ser nanga nzambe ntango asalaki mokili oyo mutu akosa yo te biloko nyonso na mabele oyo ezali bien réparti mingi ekomi oponga naza na mbongo epi bangamba wana baboyi wana okomi kosala nini kofinga bango bana na bango ya misala bamela mai ya friko te bamela mai ya pompe eputa mutu ya mosala fo kozala ne mayele bako kotielo masuba na biloko lete bazomaltraite bato wana question ezali baboyi na yo oyo sur moyen na combien oza nango yo mutu oza na bambongo oza kokotisa chaque jour mais mutu aza na ndako outi koloba alambelaka yo ayakosevi na mesa oza na besoin ya koyeba te estce mutu oyo avec 15 dollars naza kopesa ye ya salaire estce koka mpenza estce koka mpona vi na ye ekoka na oyo nazali kozwa moyenne estce répartition ezali kila moko nzambe alingaka ayebisa biso ke bamingi bazwaki ebele bakanisaki bazwaki nini ebele rien parce que mbongo nyonso baza na hotele basala nini baza na ndako déjà baza na mituka déjà ya nini classe peut-être kutu déjà place wana mpe bafutelaka yango na compte ya compagnie
avion ticket na obe ofutaka yango te bafutelaka yo camion na yo carburant ya compagnie chauffeur akumbaka yo te ya compagnie mutafutaka makambo nyonso faveur si faveur nde bato wana oza koyoka ete bazwaki ya trop bakanisaki bazwaki ya trop me nzokande nini rien alors alire na bango est-ce que koza arrêté non soki bakoyaka mokanda ya nzambe te na Matthieu 5 bakende koyekola misala etali charité misala ezali maesengelo bayokela baninga bao mawa misala ya koyeba pasi ezali na un pauvre misala ezali ya koma yo riche okoki kobénéficie na un pauvre aza na pembeni ntango oza kopesa yo kosunga ye kokomisa na classe ezaliki olongoli pasi na société mutu ya boye oza kozwa bapoint na miso ya nzambe soki biso bateyi soki bapaster soki baeglise na biso toza kobare place oyo ya kozanga